En tout cas, on a monté des critères nini oyo ezo kokanisa maestro na frère na biso ano lobi nani baza na rancune rien so tozongi ata na ndenga wenge tozongi ata na ndenga wenge maestro Fabregas a voyagé trop maestro Fabregas a voyagé trop na wenge muto yo lobi ana ata braza ya wenge akenda ngote ata ba kongo ya wenge akenda ngote asalela koko na biso wera eloko te ayema na nzemba koko wera te acha niker lelo beso ikoko na biso wera enson lelo beso ikoko na biso wera enson na lobi a remercier bato ba leka na maison mère o ba sele boulot ba maestro ba déplique pour ma nuance ba président héritier baza bato ba buneli wenge na époque na bango ba sala ki makambo ba rozala emsu ba okanta ye peto pesa enveloppe bato mususu asala nini ayema na wenge te ayema na nzembo ya président héritier popo yema na wenge fo yema na nzembo wera soko zala ki misia wenge fo yema na nzembo ya wera nson na tongelo temple na lopango mafuka melaka yo tonga pe pourquoi aimer kumama mebu kumama za mobali ya libala pele nzambe tomara kabangelu pele mobali esianga kamwasi azala nazo yemelo nzembo boyoka bien nabila loketo boyoka tama dosege kumame bubebwe bebe non le belo moko to tika ofingana to sara musique www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout vous avez des Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates bien et ça possible ça va client là bango babi non to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga pour y consommer des couleurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la carte pour filmer, vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout quand si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc. Football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Nici-Bilopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.
Merci fidèles internautes de www.poto avec la mine de vos Mosako, les motés Flosi, la belle de belle. Donc, ce mois, votre serviteur chinois noir, les mannequins de la presse congolaise, l'homme des idées le plus folifose à chaque instant, mes pensées, c'est métamorphose. Toujours quand on est au Messana News, donc, le Lona Azabongona, l'un des artistes et à Light Music et Villanova, des maestros, Bigazoua Bengamina Kombo, et à Binafile. Binafile, bonjour. Bonjour, Ndegonangai. Boni mouvement. Kimia Ngoula Nzambe. Binafile, donc, et ça là. Limbisanga ibatu la bicho et puis batumsu ba retraité ngorgué to ça l'émission est à tellement na ofanda na sérieux mo oyebi ba condition ni to sali lango na zakina awa na sali déjà moi trop na ba confrère na yo na ba concert na yo donc là na bato ba la bicho ba mais qu'on comprendre quand même donc na ça vraiment l'aimer mais il faut na respecter quand même presse. On to sala do bato ba tab so ba comprendre ngona ndenge ya normal ce qui na la msusu ndenge bato ba lobaka utonne bato ba kanisara peut-être na osala ta msusu parce que na sala émission trop lelo donc bato ba comprendre so ba tenir en regarder. Merci Binafile. Binafile et ça la rondenge ni un rosole kanaba coin partout na ba radio na ba bar na ba boîte nzembo na a mauvais temps so beta mais ça la rondenge. Et ça la bien so non les cas no kinzembo na biso mauvais temps et beta nzembo na biso ya Villanova. Ça la bien. Ça Robert Binafile simbi wapi. Na simbi nzambe nga depuis na mwana nzambe nga simba nzambe. Ba substitution bimia Binafile à côté mais zomora makasi Binafile comme sambela na amour Binafile atambolara makolongulu pona nzembo na e est-ce que Binafile nyonso ba rumeur wana tout que c'est ça solo. Bon ce qui ba rumeur na vie na biso ba star c'est normal. Rumeur na vie à star c'est normal. Et puis mutu soki ba rumeur et bi matin na komona on sait que commune on a niveau mo boité. Ce qui vraiment au poussani déjà ba rumeur faut ndimango mais faut yeba ko gérango ni so pesa répondre té sous pesa répondre super répondre té sauf que congolais za bongo na mutu ya congolais ni sote mais congolais mususu na mutu na bi que pour ça succès faut simba kisi ce qui batu ba simba kisi pour na succès ba ali bato pe bazo salela nzambe na ndenga solo ba sambe nzambe na ndenga solo pour na succès so bazali faut bazali za ba biso. Mais oui, la musique congolaise est tambouré long on a kiss. Na ebité yo wana za makamuna batu bakanisaka. Eza batu ba bakanisaka. Eza moni ndeto sabwe. Ba religion mususu babi soki mona botami muke. Ba la kisa religion mo ke mutu sa sali mabe kata kingo. Pona ya ndomo ngo normal. Vous comprenez? Mutu ndomo ngo normal. Ba religion mususu eza soki net biso ba chrétien za so ba beto mbata na gauche, pe sa droite. Vous comprenez? Donc, la religion, comme elle est dans le Messie Simbara Kish. Binafile, Maram O yembi mauvais temps. Est-ce que eza histoire moko et salamela yo to et salamela mutu moko yo interpréter yango na nzembo? Non, ya makambo na mona et puis ngamo pe na za faire partir na maloba ona bimisa nzembo wana. Yango na chaka yango na nzembo tant qu'artiste. Inspiration là. Ozo yango to osomba nzembo wana ko somba to yo moko mutu sali texte ya nzembo wana. Nzembo ngamo na somba gite, nzembo ngamo na sala ya ka ke so tuninga yango bandeli. Eza nzembo na ngai moko. Na sala ki na somba gite, vraiment cassé. Donc nzamba pesa nga maele wana na makasi wana o sala ngo et puis maestro abakisa ki ezangaki. Na kata nzembo yango nzembo sali nde bon. Binafile donc lelo bazolo non Binafile yende mutasimbi qui 6 sans mauvais temps lelo banga baye ba qui 6 banzembo betité et solo belo ndeni erozo kamaramu ah simbi qui 6 ça yanze monanga de yanze mona biso yanze moya ba villageois nyonso yanze mo ba acoustique des match ba emba ba Jonathan Likompa ba beta pe à son âme ba Francesco Totti ba beta ba drum donc yanze monanga ite kilo yanze mona e na limite ko za ngai yanze mona biso ya Villanova c'est la bino ya Villanova Binafile quel ranking oyo maestro bino light music na chiffre 9 ya Robino Mundibu ranking wana utawa petit lelo président Robino na président maestro ba solo la raté mais toyebi bango na église moko bazabi bana presque ya commune moko ranking wana utawa le lo ba ko finga na ba télé ba makambo nyoso
Rancune nango sur base de quoi? Faut expliquer un bien. Base nango mutu pas comme na rancune na mutu. C'est que fait dans le comment. Sauf que na musala to sala ba délinquant baza. Ba tu batanga classe baza. Ba ope batanga te baza, ba voyou pe baza. Mutu so a raté classe. Ayo lukango na musique. Tu so ayo lukango na football. Donc tous a mélangé. Mutu mususu iya pona ya mona ya koleka na TV la kisi ko finga. Koleka na TV la kisi ko boya. Siko rancune yozo ningo yebisanga fo bisanga sur base de quoi ngana mona te rancune au maestro koza na ngona frère na biso wana au lobby parce que bazana nous niveau moroté na ndenge ya temps normal surtout che CV o comprendre que ba niveau yo mo po yebi mais na musala biso to salara manga musu de senga ka rancune bat musu alinga a jouer rancune mo bena mutu mo po zo forme pour comme pont aller calculer mutu na po yepe ba mona maestro azana rancune na frère na biso wana na problème nini na ya biso ba critère maestro Fabregas ça pour comprendre que ba roza na rancune te déjà pas roza na rancune na mutu feza bossa la place moko ou to boza revenu moko ou to bozo moi si moko ou to bona responsabilité moko maestro Fabregas aza abala za marié ana alliance abota bana mibale Jezi na Brian na maman na bango Teria Lino baza na Belgique ba fanda kuna là on a surtout se comprendre bien. Maestro Fabregas a mis ça des albums malamoko na musique ya Congo. Na lobby te Maestro Fabregas a sali mamboyo aleki batunyo so ba le kana Congo na baza non. Mais aye na innovation na ye na innovation na ye depuis musique ya Congo ezala ya mis des albums malamoko. Omoni mutali bossa banyango ye. Ileki a to mona kipe papa na biso faire a mis 3 CD malamoko. Vous comprenez? Donc, Maestro Wana Mtunaloba a joué disque d'or. Maestro Wana a été dictateur. A mis sa bisobana na to finga rabatu abatute. To finga raba président ya batu te. Maestro Fabregas na moins de 5 ans de carrière a mis si ba biso. Lelo batu ba yebi na filé. Batu ba yebi bébé buchu. Batu ba yebi acoustique 10 match. Batu ba yebi ba frère na biso o ba longa wana na grâce ya maestro o ba koma ofinga biso lelo et ça problème ité moni mais batu ba yebi bango na soko tali ata air ba longa ka ma batu no so bande ko approcher bango ba no ko approcher bango na moto o ba uti na ngo pembe na maestro et lelo en sous qui batu ba comprendre la réalité musu batu ba moni réalité mususu na vie attendenge leki lelo en sous qui batu ba ndoko lo ba bazaki 100 simana bango lelo en sous ma pe ba komi 30 ou 25 parce que to finga to loba mais to pesa batu nini batu ba la biso na art batu ba la biso na art ndefo loba en tout cas ngana mona te ba critère nini oyo ezo kokanisa maestro na frère na biso ano lobi nani baza na rancune rien so to zongi ata na ndenga wenge to zongi ata na ndenga wenge maestro Fabregas a voyagé trop maestro Fabregas a voyagé trop na wenge muto yo lobi ana ata braza ya wenge akena ngote ata ba Congo ya wenge akena ngote asalela ko na biso wera eloko te ayema na nzemba ko wera te acha niker lelo beso ikoko na biso wera son lelo beso ikoko na biso wera son na lobi a remixer bato ba leka na maison mère o ba sele boulot ba maestro ba déplique pour maniance ba président héritier bato ba buneli wenge na époque na bango ba sala ki makam ba rozala msu ba okanta ye peto pesa enveloppe bato mususu asala nini ayema na wenge te ayema na nzembo ya président héritier popo yema na wenge fo yema na nzembo wera soko zalaki misa wenge fo yema na nzembo ya wera son uto oyema na nzembo ya chef na biso Kakol olani do ya yemaki na nzembo ya président héritier aza moko ya wenge maza wenge te wenge c'est weranson donc on comprend babiloko oyo moko photo to za rappel na temps ko expliquer batu ba comprendre sauf que batu ba comment ko biso na angle mabe soko lobi ba moni impoli ba moni oteti ba moni ozo boudé ba tala ye pour la ramonter moi on a commis on a expliqué non faut mettre des choses comme elle est faut que l'eau on a place non dans un monde l'eau ko sangisa na zo mona logo ko sangisa président na ngaité
na frère na biso no lobby na rankine na mon eloko ba welela ti. Donc fidèles internautes donc comprenez donc Binafilé a travaillé trop a vraiment cassé donc tokomi kokeni na shit ya émission na biso Binafilé mot de la fin na et puis au lancer ba dédicace na ba yo bazolando partout dans le monde. Fabregas maestro président na leader na tala ba critère toujours menacé toujours combattu mutu musu na ba combattre été banda banda musique na ba combattre été so ba combattre ka muki o mona pratique ya la lesili ba kokani te motanga lo baza zegem donc parce que mutu nyonso même les gens qui sont plus hauts même les gens qui sont plus bas ils veulent toujours tirer maestro na mutu aleki maestro na waza na se ya maestro bango nyonso balika ba tirer na ba o bango ba biki Fabregas na ba o bango ba Fabregas aleki biso na ba o ba biki toza ndenge moko na Fabregas bango nyonso balingi kaka attirer Fabregas na ba o babanda liboso ya président na biso na ba o babandi nzela mo na ba o babandi na sima bango nyonso et ça la rapasi au monde ba tous ba frère na biso ba fana na bango to liaka na bango to voyager na bango mais lelo mo na leki na TV alo finga mutu asali en tout cas nzamba za juste moni ba maramusu voti quand ça la mandelo ça ma bon so moni mutu so roza bon chanteur a roza la bon chanteur a roza animateur a bien mais à saler logo simbité et ça montant pour aboto on va vimi ba le vie normal bo ya kibomoto na spirituel pezali au monde donc yo ko finga mutu ko loba mais nzamba zo mona po yo za la boye nana sala ke batu ba eba yo mo zo mi ba qui c'est la malédiction sans oyeba sans le savoir et ça la passe parce que ba propos nanga et déranger bato ba otalanga ba limbisanga na koko za la maele mais na ko la maele ko le kabatu nya sorti na ko lingana expliquer batu par rapport à la question oyo tuninga na oza mutu tango tuninga question faut expliquer jamais na ko bafuwa ngo bongo et ko arranger pe bato ba ta bisoté donc ça qui juste na éclaircir batu mais frère wana un biso est sans rancune mais na vie faut qu'on accepter biloko mususu so ko mi grand moni yesu masia baba ka ne kulusu pona biso babo makiye ba finga kiye po biso to so bon moy donc mutu mususu ka lingi à vivre bien to azo bon moy amoni ke yesu ye asane batu mususu ba simma de lamba ba mususu ba landa simma de lamba asima de lamba po à vivre siko yesu asane Yesu baza Yesu siligate alo bago na lembe bosi mangate rien ça bongo. Merci Binafilé mot de la fin et puis ba dédicace na ba bazolando partout dans le monde. Mot de la fin na ngai nzambe akumbama na ndenga opportunité to kutana to tourner mission na ndenga ko penser ki na ngai et puis na merci na maestro Fabregas ndenga akomisinga mutu et puis merci na toute la presse congolaise. Ndenge bazokanisa kobengisa ngai Binafilé mwana mukebo ya yeneka lobi nzamba za na biso nyonso na pesi bino nyonso mbote ba journaliste nyonso ya internet et puis ba mikonzi ya ba compagnie na bino là na pesi boss na maestro Fabregas mbote na mama Terry Alino Fabrice Nseka boss américain et na kitata usine na Bruxelles et puis Christian Mundia, Giscard Mundia, JC Boss, Charlie Mengu, Papa Messiana, Fabrice Nseka, le boss américain. Choisez Sita, Yatalo, Maman Léa, Maman Kalilanga. Je suis en France, et puis je suis en Choisez Sita, Yatalo, Maman Léa et Kali. Et puis ainsi que toute la famille à Villanova. Sans oublier mon vieux héritier Minimbu HM, il y a Christian Decorne, Aimé Boubé, Boussaki Aloso, Saki Agaya. Natongelo temple na lopango, mafuka melaka yo tonga pe pourquoi aimer. Kumama, Boubébou, Kumama, Zamo, Balia Libala, Pele Pele Nzambe, Kumana Kavangelou, Pele Pele Mobali, Sianga Kamwasiasa, Nazoya Melonzembo, Boyoka bien, Rabila Loketo, Boyoka Tama, Dosek, Kumame, Boubébou, bébé. Non, le belon manquant, tout ce qu'on finit là, tout ça la musique. Dernièrement, on a eu une mission porte-parole, mon orchestre,
na animateur moko et na des animateurs na porte-parole moko ba finga kabiso à mort ngala koti na régie na moni bango bonjour on doit pas savoir mbote ba sutuki père pepele toleki na bando bima na démarrer car tellement bango ba bika ba finga kabiso ngala ke na car na ngai na ndenge ya normal na mona moko abengi animateur na bango ya pona bango amona ndenge naza na car bango ba makolo neti nazo gêner bango oh toi ba frère ngana memara bato belé na car na ngande na ba mission toi ba frère so ngana zui lelo lobby yo poko ozwa jamais ngaso naza mutuka na sakana na mutu azangi mutuka non po eza temps mutuka après o eza nango eloko normal ya nango mutuka cher te soki ndeni na bando sala bato lolendo mais tellement bango mo babika to finga ra jeune oyo tant ba monyo bango ba se faire complexe envers eux donc to tsika finga na mutu mo ra finga ra président biso maestro azambena mais ya biteke place moi sina ya footela na Belgique et à lupango maestro c'est que tant on comme na moment mo boy on parle plus trop, on vieillit. Mais sur le barato, le barato, t'es biso boulot. Tant que comme on fait qu'on a renouvelé, Mukanda. Moi, si on a fait la longue, comment on fait dans le pan maestro, tant que comme on a vu, à comme moi, si on a changé d'adresse, tant que vous, la mise l'adresse, adresse, il y a adresse bimia, il y a le pan en résidence, il y a maestro. Il y a mon place à faire à Tchérab. À regretter, ma fille a ramuto pour Nanine. Tu comprends? Dans la vie, c'est bon. La vie, tu es respecté. Tout se respecter entre nous. Joueurs, artistes, comédiens, chanteurs. Tout se respecter ça bien. Merci Binafile. Merci beaucoup Binafile. Donc. Sinon on a Koufi. Merci beaucoup Binafile. Donc c'était moi votre humble serviteur chinois noir, le mannequin de la presse congolaise, donc l'homme des idées le plus folifose à chaque instant, mes pensées, ses métamorphoses, une sorte j'hésitais à Michael Jackson. Donc j'ai reçu pour vous Binafile a évolué au sein du groupe Light Music Villanova des Maestro Fabregas. Donc et quand à mon appel Sambo t'es bon, on a la mine de Vomosakoli, Moté Mafiosi, la belle depuis Paris. Pourquoi pas Jolie Maya la Massanwa Foire, hein? Steve Kouzangi, mon ami privé, Ngalf, le disciple depuis Paris. Maman Neste Nessinga dina Paris, na Bosagnote. Mon vieux Arma Lumantou, Switzerland, moi la Suisse et à Solo. Donc Jenny Lumantou aussi, na Bosagnote. Pourquoi pas non Sibilonda, maman CC, non Sibilonda, maman CC, Bambo Teskozali, Ritz Kabongo, et à gros bisous, Abika Bongo, à toute la famille Kabongo, donc partout, ce que vous avez na Ouganda, partout, la famille Kabongo, donc la personne en beauté belé. Donc quant à moi, je vous dis. Bye. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi, pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues à na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.